Nga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Na retrouve douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondimake na kupendaka sana. Shitakwacha pelende wenjoro yangu. Dans mon cœur tu occuperas toujours la première place. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokoé Télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo Radio Lokoé masolo et pas wapi to kutanaka chaque fois pona ko solo la makambo zali koleka na communauté na biso africaine. Ngala obetaka le sondo apesi ngai. Soki pe ngangai. Soki pe nani on ne sait pas aye na ye. Na cimetière, na tombe. Et c'est que bakunda ki moi évidemment batagina no dalte bakundika ka hier bazui bateka ka moi batol moko boye en attendant baya ko la pierre tombale batie pas ta ciment ta béton te na kati mobile ya ye et a image wane ko lelisa yo pesinga ipasi ya ko sakate nana ngata ka image ya ivoirien onanyo wa kufaka la moto onanyo wa sala ba couper décalé la bosele ko mona ina lisusu. Même chose. Mobali ya ye atomboli batolo wana a koti na kati ya libulu a déshabillé moi si na ya kufaki même pas respect des morts a keina ina feti na éviter fête avant kika moko mi ba tout mais a keina moi na ina feti après feti boye balata ki mwana moi si voile nde ba tsaka bembe voile siko azui tanga si feti azui akati mwa eteni ya voile wana abimi nango ambati na libulu abimi na libulu atelemia olia kende. Vous savez ce qu'il a fait? Asali nzongo inene likolo ya tolo wana na kolo ya tombe apo akei ngai pesi ngai mutu ko swana ebite siko nzongo inene oya asali likolo ya tombe wana bato e koloba no tolo ba ko sala mystique et ça dit très mystique et ça dit invocation très mystique pour na esprit à moi si na elanda été yango wana aneni wana po moi si aiba nzela te nya kolanda ye ya tala makambo. Donc elle mo tango basa na raison ce qui moi si akufi mobala ole moi si na yo mobala le moi si na ye mobala akufi moi ça les moi si na yo muta ko fa souté ce qui oya kufi oya leye oya kufi oya basa na raison elle moko tala sikabo. Est-ce que na gesto mobali wa sali croyez-vous que et ça facile pour na batu bandima que moi ça kufa ki ye moko malade et puis tala ebembe yango ndenge kufi ebembe ndenge lali ebembe fresh. Est-ce que moi ça kufa ki ya malade appliquer ka crise akufi pour akufi mobimba pena ya epesi ngai pasi souci so ça na besoin image wana benga so na privé to retourner image wana omona ebembe na cercueil makambo mobali oya sali siko ba ko ba de ka mobali wana déjà ba mona ki suspect pour bato ba morgue ba mona ka makambo suspect ba na makambo bas na ki de famille que non to mona mobali na yazo awana mutu moko bo ndika ba ko sa invocation pour bato morgue ba yebaka bato ba fana ka pembeni ya cimetière pe ba ko mona mobali ndenga yaki na musika ba biso ba leko mona ba juste na musika e parce na kata libulu amona kite mais tant ba ye parce que mama ya mowe akita kiti na libulu atali pena mona que non mutawote ko kelina mwana ya bembe pasi ya kosakana te et toi la ngo ya ndenge ni mobali o alingaka zo pa mwasi na ye et pesi ngai pasi respect des mortalités mobali ba benga ye téléphone na ye soit éteint soit hors du périmètre. Pasi ya kosakarati. Makambu ya boyi. Ngai pesi ngai mutu ko so ya kosakarati. Est-ce que na mokili oyo respect ya ba mort ezalaka lisusu te? Respect ya ba mort ezalaka lisusu te? Ata bino moko. Moi sino akufi, bato ba matanga. Do yango bato so basa akufaka o bakunda basa mango rapide, bokomi suspect hein? Donc, pressé quand on a okunda mwasi pour avoir un plan machiavélique, il fallait ça la pas mwasi. Il y a des personnes qui mutu ko soi. Ndeko boka na likasi kuna, na lingto na ndeko o na likasi, ndenga zo expliquer makambu ndenge lekaki.
et puis singa il passe. Toi là ndeko on va expliquer et bon on va continuer. Là ndeko on va expliquer. Bonjour mon frère. C'est-à-dire il s'agissait d'une dame qui était décédée. Et une dame qui était décédée. Et moi, je suis Alkassi, c'est toujours Alkassi. Et à la commune de Kikoula. Commune de la Lukula. commune de Kikoula. La dame était mariée. Il était marié à son homme. Vraiment, il était marié. Et après, à un moment, la dame est décédée. Quand la dame est décédée, on a amené les corps à la morgue. À la morgue, on a vu son mari. Donc, on avait vu son mari avec les féticheurs. Son mari était avec les féticheurs à côté de lui, à la morgue. Les gens ont remarqué ça. Bon. Comme il n'y avait pas moyen, ils étaient par terre là, ils pleuraient que leur enfant. On a laissé l'homme, on est allé enterrer, toujours avec les types, l'homme avec les féticheurs, il était accompagné toujours avec les féticheurs là, au cimetière. Arrivé le matin, c'était le mercredi, toujours là, cette semaine, hein. Arrivé le matin du jeudi, arrivé le matin du jeudi, on a trouvé les tombeaux ouverts. Ils sont allés chercher, on a trouvé que c'était son mari. Je ne sais pas si vous attendez là-bas qu'ils sont en train de pleurer et on a vu ton mari et on a vu qui Bonayaki, Banamona en Swahili. Si vous écoutez, ils sont en train de pleurer. Tout le monde a Bonayaki, on a Moufoumou Kumorgi. Si vous attendez, c'est lui le féticheur. Donc, les maris avec les féticheurs, on l'avait vu. Selon, je ne sais pas s'il cherchait l'argent, le mari est allé avec les féticheurs la nuit au Sapin 2. J'ai connu même l'endroit, moi. Donc, la fille, sa famille reste derrière la commune de Kikoula, à Likassi. Derrière la commune de Likassi. On a donné même les avenues, tout est clair. C'est pour cela que je vous ai envoyé. Parce que quand je vous ai envoyé la fois passée, vous m'avez dit qu'il faut envoyer les histoires qui sont bien précises. C'est pour cela que je vous ai envoyé précisément parce que c'est clair. On a trouvé les tombeaux ouverts, la robe là de la dame cachait son visage. Si vous regardez bien, vous voyez même ses jambes. On a trouvé un bras en dehors du cercueil, une jambe en dehors du cercueil. Donc le mari est allé là-bas la nuit, coucher avec la dame. Je ne sais pas si c'est pour qu'elle sort, si c'est pour chercher l'argent. Il a couché avec la dame et coupé un morceau de tissu et de sa robe. Coupé un morceau de sa robe, puis il a fait caca sur les tombeaux en partant. Selon ce que les gens disent, quand il fait caca là-bas, c'est pour que les cadavres là-bas ne suivent pas la personne qui est allée faire ces gris-gris là-bas. Alors, ils sont partis. Mais jusque-là, on n'a pas trouvé son mari. Jusque-là, on n'a pas trouvé son mari. C'est pour cela qu'on a soupçonné que c'était toujours lui. Parce qu'on l'avait vu à la morgue avec les féticheurs. Ce qui s'est passé un peu, c'est Alkassi. C'est des drôles vraiment et tout le monde sont en train de regretter. La première image que vous voyez, une maman, c'est sa maman. C'est sa maman qui est en train de pleurer, qui est descendue même au lieu pour voir quoi. Ce qui s'est passé. Le monde est devenu très très méchant. Les gens aiment le monde plutôt que chercher Dieu et chercher du boulot. Même le paix là qu'on te donne en travaillant avec ça, Dieu peut t'aider. Au lieu d'aller chercher des gris-gris, c'est ça le problème qui s'est passé, c'est le cas-ci. Pas même loin, mais on connaît même le quoi. Cette dada qu'on est en train de pleurer, que nana, mais c'est Nadine, on coupe les nains là, on pleure nana. Yaya passe.
Madame Nadine Akoufi, on n'a même pas précisé certains Nadine Akina bana to bana te mais Nadine Akoufi baki okundaye mobala ke ko pindola tombo. Nadine Akoufi mobala kei à côté na tombo pour ça la fête na ebembe nous sommes pas en bongo et ça tourne mal parce que ba tous pas bien déjà mokiza na makambo. Et puis, c'est un peu comme ça, solo. Oh, nous avons appris à bino papa Johnny Mabiala, honorable, Amoni de Cameroun. Honorable, bonjour. Ozaï Kolobanase, tous on a C Makasi, attendez. Papa Johnny Mbotenayo, bon dimanche. Hein? Bon dimanche. Très bien. Ok, ça va. Voilà. Lecture. Hollandi explication. Otali ma vidéo ensemble. Makambo lekina likasi na Grand Katanga. Mobali. Moi c'est à Koufi Bakundi. A Kena Tombo ya moi c'est à Pikoli. A Koti Kuna. Sali fête na moi c'est à Kati moi et Lamba Mouke. Ya moi c'est à Kenango. Et chose grave. Abimi libanda aneni asali kaka likolo ya tombo il est parti nyo surtout on a explication na lecture na yo zaini bandeko kolo mona biso bisano soto zwami nalandi yango penda na boke binyoso na moni penda ki mukili oyo ezali mingite eza penda malamu te parce que soki mwasi oyo balaki et que okomi kozwa kisi pour le kisaye c'est-à-dire osali half démon half human being oza penda moto complète na vie na o est-ce que le mwana mobana sali vraiment lui il pense quoi d'abord que akoza mbongo wana kovana nango éternellement ou bien akosilisa vraiment ba besoin na inyo so asa ngona mokili pona koboma mwasi okende sala ba mamba lolenge wana ezali tolingo expliquer biso acte wana ya okeko na tombo pindoli tombo okoti osala acte wana ebembe mwasi oyo est-ce que ça se voit là une que yemta lexi mwasi et puis acte wana elikoloba nini ya kozwa mwa etene lamba kenango et puis asali kaka na tombo nyoso to tolingo explication makambo wana ya biloko wana sali isola kisaye mutabomi parce que mon frère atayo moko yo bomi mutute ndeti na tombo osala eba makambo oyo mutu normal akoko sala te okati pe lamba na ye osali pe susu bezo likola tombo na ye ça prouve déjà que yo mutu ozali na hauteur ya mort ya mwasi wana mais pour moi pona ngai penda koloba bien famille ya mwasi ba poursuivre mutu ndeko wana na batia na justice ata justice ya mukili et aussi ça pindango totalement te mais ayeba ke nzambi ko raté te parce que loko sali wana vraiment ekamusinga parce que d'abord est-ce que abota kina mwasi yango ou bien abota na été ba ebisi ote hein na moni ba ebisi précisionté ba ebisi précisionté donc et ça passe ndeko nanga ndeko mwasi abotela ki obana mama ya bana na yo kini sali biloko alolengi wana est-ce que oza mutu ou bien oza nyama. C'est que ma question, place question n'engezali angwana. Est-ce qu'il y a vraiment mutu bien zali af mutu af démon? Eza pasi bande konangai et loko kaka onga na kokoloba nazangi na maloba parce que salinga pasi penda makasi tozana bayaya ya basi tozana baleki ya basi tozana bana ya basi et imaginez que ndeko na yo basali lolenge wana ekoza ndenge ni epai na yo ou bien ye mutu asali loko wana soki basali yango na famille na ye yalingaki agir ndenge nini il faut aussi kotia na sika baninga mwana ya batu aza na famille ya batu courage bomaye pour que ndesala etina babiloko balolengi wana donc balaki ka poza laki na plan na oki kobomaka na vie nde osali loko wana olobaka eloko moko saka émission ça fait année passée je crois to pe na début anu na ebisu tobino batu wana batalaka beauté te batalaka étoile au mosala nango do ye peut-être nanaki moi chapa monaki étoile mo na kati et il devait récupérer ça yango sala bakamwa to ndenge nini yango na lobaka tango ezaka bongo papa nanga wana pendo na tite
na esika wana. Donc ye avisaki mwasi wana parce que ayebaki ki akozwa eloko moko ya valeur na kati na nzoto ya mwasi wana. Mais eloko moko kaka ndenge naloba ete bino baoyo bopesaka bana na bino mibali kaka mpo moni mobali aye bamisu balobaka mwana aza mobulu akende kaka akende libala kaka mpo nga nalongwana te. Fandisa mwana na yo te liloba ayeba kobondela yo moko mpo bondela mpo mobali oyo akoya liboso na ye aza na mobali oyo ya vie, aza na mobali ya bavantiri te, soit abotisi ye bana tiki ye, soit akende ye ntina baniveau wana ya kobomisa ye mpo na bakisi azwa mbongo. Eza déjà perte monene na libota. Et puis moi sango soki natali c'est une jolie fille hein. Tango totali ba photo na ye aza mwasi openda soki azalaki normal ou bien afandaka kimia alinga azwa pe mobali ya bien. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé na ndenge bakende kolingana mobali yango nde ake kobomisa ye. Vraiment c'est grave, eza passe. Mais ce qui est vraiment bon na biso bana na Nzambe losambo nde yango eloko ya liboso. Soki mobali aye liboso ko présenter pa ya mwana na yo mwasi kena ngina bala ye tia makambo nyonso na losambo, tia basigne yebisa pe Nzambe soki aza mobali ya mwana na ngai to continuer naye. Soki aza mobali te akima kaka vanda tango ka azoya na makambo ya ba fiançailles awa ye moko abendana. Nzambe akosala parce que Nzambe asalaka makambo yo biso batu tokanisaka te. Okoko kansele msuke Nzambe soko lobine likamba bongo akosala te non. Meka Nzambe omona makambo Nzambe asalaka. Et puis les signes, il faut ko senga ka ba signes koyeba ke réellement mobali oyo aza mobali oyo akoko ou bien aza na akozala mwana ngate. Il faut ko bondela. Merci beaucoup. La kisa batu nini ya kotia ba signes. Soki obondela ka mingi mobali aye na libota koluka mwana na yo yebisa Nzambe na yo tia signe loba ke nkolo nandimi mwana oyo akomi na l'âge akobala lingia bala. Mais moi mobali wa memi yebie na yo yebie na kati. Mais le vrai homme est l'homme intérieur. Toi qui connais l'intérieur de l'homme, Seigneur na lingina zwa signe ko la kisanga ke azali le vrai ou azali le faux. Maintenant okosala nini? Totala na Biblia tomona ndenge Josué azotinda yake nde bitumba Josué lobi ankolo na kokokate parce que batu na ngai na ndem batu wana kuna bazali baza trop gaye biso ba kotoyo Seigneur habite ko banga te zwa monde na yo kende ko sala na bango boyebi histoire na ndenge lekaki na mukuse azaleka na kobanga Josué azaleka na kobanga suka lango lobi kolo pona ndima yo penda otokolonga bitumba oyo na zui éponge na tie awa éponge oyo na tongo na yango ekoma mai toko komi mai enta ngala ndimike biso tokuganye bitumbana a tie éponge ya kokauka na libanda balali mbule beta kite lobi nango ekutu éponge wana nyonso ezalaki ya kopola akamu ya bi oh Seigneur solo sali pardon na moli lokola ko te na lingi susu deuxième tour nazoti ke ponjo lobi na tongo na kuta yango kokauka comme ça ngai nandi makendo zo kindira kolunga sala yango atikaki na tongo ngo kokuta ponjo wana ezalaki ya kokauka. Josué a sepeli nde azoki courage à okende kobunda. Voilà. C'est-à-dire les signes ezali réel ezali normal. Senga signe pa Nzambe ala kisayo soki mobali yo aza koya azali ya yo soki mwasi yo aza pembeni na yo azali ya yo soki fiancé aza koya pa na mwana na yo azali le vrai fiancé. Donc soko sali signe neti na kopesa bino exemple ba to ko comprendre te signe to ko senga ezani. Na pesika ka exemple moko soki mwana mobali yana ndako na yo obinkolo mwana mobali otanga koya abeta libaku na porte na liboso na nga abeta libaku nga nazwa confirmation ke mwana mobali oyo aza mobala mwana na nga ou bien aza mobala mwana na nga to koko tanga côté négatif ou bien et puis tu vas voir comment est-ce que Nzambe asalaka wana ngali shortcut pona yo côté ka mwana na yote opesa mwana. Merci beaucoup. Donc c'est vraiment difficile. Merci beaucoup. Donc, Papa Johnny Mabia l'intervention ailleurs. Merci ma papa nanga. Kola mona biso.
Voilà, bande de ça la attention les cameroun o epesi biso mutu ko soit ba image tellement eza horrible eza donc malamute moyen to proposer ba image eza te caché o ali ba image wana privé ko benga biso to continue la yo ba image wana na privé epesi ngai passe le mokolo ya lomingo to aussi sa émission avec tristesse epesi passi. Alors je ne sais pas s'il faudra présenter nos condoléances parce que basi bakunda ki ba ko rekunda et puis par après maman ba famille ya ki ba bongi susuye bien ba te sou bien ba fili ki tra ba te cherker susu. Alors qu'est-ce qui prouve que ndé ba bongi cherker wana ba te mobile wana ko ya le souter? Est-ce que ba parce que condition la ka jour moko to autant de jours awa pesi a neni et pesi passe ya ko sakarate to suki awa. Bon dimanche à tous. Portez-vous bien. Santé de faire à tous. Chap chap. Et tchara. Maison Awatuza. Chez Maman Nicole Malonga. Yaka. Esa na poto ne yebite. Yaka. Tokisina metro. Château. Da Kayau. Oh Kayau awa. Ah, vous avez un kimbondo. Oh là 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 là. À Paris. J'ai la noyé bas. Ça, on a d'abord à chaque chose une métro. Ils sont mécaniques. Ils sont dans le numéro de la mine. Tama. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka sur une place de côté. Azama Namboka, Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga, Awa Toza, c'est-à-dire Awa Toza, le magasin Awa Toza, au Boyo partout dans le monde. Nicole Malonga, Awa Toza, Maman Awa Toza devant vous. Toza, na Château Rouge, sur la rue Custine numéro 3. Awa Toza, na produit spécial, ma produit Oyo, et l'Ongolaka, ma tâche. Tozo lobela makambo, ma tampon, ma maman, ma bébé belé, ma maman, ma zotamboulaka, na ba poudre, na ba fond de teint. Nicole Malonga, Awa Toza, Awa na Château Rouge, na pour na Rolongola, ma tampon, ma maman, ma nduki ya ma maman, oyo baza na besoin osala taille, mpona kokita mabunu. Ba maman oyo baza na besoin ya kosala ma forme, kalingi azala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ma hanche munene, mipende munene. Maman Nicole Malonga, Awa Toza ndenge boyebi. Depuis 2007, on a fait un produit, il y a qu'à grossir, on a fait 5 mollets hanches. Non, non, je m'en ai. Oh là là, et là, on va faire ma balle. Et ça, pour une balle. Ça grandit. Les machins, les gens, on est pour qui sinon, on passe tout ça. N'importe là, n'importe. Et les autres étaient tellement. Vraiment, quand on a été victime, on a mis yango. Oh, il y a un saut de naina. Légalement dans le magasin, et ça la laboratoire Mondele, à na poto, légalement. Je pense que au moni des rayon, les ailes moko, et ça naturellement, ils ont des produits authentiques naturellement, sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga. Akosa binote ye mota banda makambango kala Awa Toza boya tenango Nicole Malonga. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place.